السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وساعتك الحق والجنة الحق والنار الحق ونبينا الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم الحق وأنت الله رؤوف رحيم. نستمع كوميس الله تبارك وتعالى الذي بيده الملك بين سنجي كيميانا إذا الكلام ومبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصفي من خلقه وخليل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله بالأمة وجاهد في الله حق جهاده أتاه اليقين. يعني نرapel نبيسو مكولو ليلو رسول محمد صلى الله عليه وسلم يبيسو حديث صحيح alobi kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Na prophète ayebisi communauté na ye mobimba oyo ngai na yo tozali yo mutozali koyoka ngai tokokotaka paradis. Communauté na ye mobimba illa man aba, sauf kaka oyo akoboya. Na ba disciple na ye radiyallahu anhum batunaki ya Rasulullah o motinda mianzambe nani oyo akoboya kokota paradis. Na prophète alobi wa man ata'ani dakhala aljanna, na oyo akotosa mai oyo ngana memel bino ko tepa ya Allah yende akokota paradis. Wa man aswa'ani faqad yaba, na oyo akodesobéir na mai oyo ngai na pekisi to na mai oyo ngana tinde bino oyo akodesobéir na yango yende akoboya kokota paradis. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا watakula na zamba yebisibiso ya solo oyo motinda minangai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to o prophète nanga atindi na bino to autoriser na bino bosala pe na oyo ye a interdire bino bomi pekisana yango pe bobanga Allah tabaraka wa taala. Vraiment wallahu yad'u ila dar salam. Na nzambe abengaka biso kaka na oyo ezali esika ya kimia. Na nzambe abengaka biso te na esika ezali esika ya désordre to na esika oyo ekopesa biso pasi. Na soki biso vraiment tolingi nzambe, tolingi tosambela Allah, tolingi tozwa paradis ya nzambe, tozana bolingo ya nzambe, eza simple, il faut tolanda mai oyo nzambe atindi biso. Na Allah alobi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, natindaki yo te Muhammad kaka poza la mawana ngai Allah likolo ya mokili to likolo ya mikili nyonso tu. Yani na soki biso tolingi nzambe na mawa ya Allah eza à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Muhammad do ebisa peuple na ona soki bango vraiment balingi nga Allah fattabi'uni na balanda yo. Wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, modèle ya malamu o ya kolanda si ezwa maki deje pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na soki tolingi to kopie ibada, na soki tolingi to sambela nzambe, na soki tolingi nzambe to sala arti moko te sauf kaka elandana na mai oyo nzambe atindeli biso epa ya prophète na ye liko lihi lakodekana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Yani na nzambe si atilaki biso modeli ya malamu ya kolanda nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezaleli ya malamu. Wa khayral hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada ezali eloko ya munene, ibada ezali mai oyo esepelisaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na soki tosali yango sans pour autant tolanda mai oyo nzambe atindaki biso na lifuti ezali te, tosenga na Allah atia biso parmi ba oyo bakosalaka ibada te sauf kaka ezala oyo ye Allah atindaki biso. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.